bandeko nyonso bomesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W radio télévision lisolo ezali toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vous pertale moto toujours na kati ya bato lelo naye vraiment avec colère ya kosakana te po nakolakisa mécontentement ya famille ya monsieur Etienne Tshisekedi na ba fanatique na ye nyonso surtout oyo bagressé monsieur Bokechu premier wa Yambo. Bokechu azali congolais, azana droit na ye ya ko revendiquer comme DSV aza congolais, nazana droit na ngai ya ko revendiquer na makambo oyo tozali komona clarté. Bande konangai, est-ce que Etienne Tshisekedi azali nzambe et que azali intouchable, muto ko toucher été muto ko kolobela été ata asali mabe na comprendre te bande konangai ba agression oyo ba combattant ba komi kozwa na famille ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndenge ba agresser Bokechu boye bisanga état de droit soki Etienne Tshisekedi asoki pouvoir état de droit el ngako zana kat na Kinshasa je ne pense pas est-ce que monsieur Etienne Tshisekedi soka saki na pouvoir batu balinga ko banda ko critiquer ye ndenge baza ko critiquer monsieur Joseph Kabila je ne crois pas tala agression ande konabiso Bokechu wa Yambo nazali ko condamner yango à 100% parce que na mokili o Etienne Tshisekedi azali nzambe ba congolais te ata azali ko sala mabe mais bino moko boyebi Etienne Tshisekedi afinga kapé afinga crapaud et afinga Lumumba crapaud afinga mais d'autre part batu bakoy koloba te pona makambu ya IDPS ou bien makambu ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba est-ce que biso bato pesa ki invitation comme leader ba congolais ou bien aya ko bundela mboka to pesa ki invitation na tango koti na politique yebaka politique e ko s'occuper na yo. Alors soki Etienne Tshisekedi azali politicien te fallait abima na malembe to kolobela ete est-ce que batata bat na banda ko tolobela bango pourquoi tolobela Etienne Tshisekedi wa Mulumba to tolobela parti ya IDPS. Alors bande ko nazali ko condamner fermement agression à monsieur Bokechu wa Yambo premier bande ko oyo ba agresser ye pona makambu oyo ye alobaki en tout cas ngana ko senga Bokechu premier soka bi batwana amema bango na justice belge bakende ko samba est-ce que makambu oyo ezali bien bande ko na ngai oyo bozali kolanda biso bozali branché sur la 3W radio télévision lisolo est-ce que ndaku oyo Etienne Tshisekedi azalaka nango na limité ezali ya ye ou bien ezali ya l'état mais ce que ezali ya l'état zongi sango na l'état ezali ya yo ou bien ezali ya l'état alors ce que to lobi état de droit yango bato nyonso tout bazwa biloko ya l'état bazongisa est-ce que bino bande ko nanga IDPS be peuple bozali kolanda IDPS ko zongisa ndaku oyo ya l'état oyo efandaka d'autre part bande ko nanga to tika trop de amalgame trop de démagogie na kati ya combat oyo naza ko condamner ngo fermement bato balingi guerre ya ko beta muto soka lobi contre Tshisekedi bo beta e alors boya ko beta bato nyonso lokola bozo beta Bokechu premier boya ko beta bato nyonso lokola Tshisekedi azali nzambe ya Congo muto ko lobela ete ya solo bandeko marambo vraiment na lobby yango avec force pe énergie pour trop c'est trop bokomi ko saka na peuple congolais boko so bata notage te tout le monde ba banda ko banga bino. Et c'est là qui toujours y a bino DSV Diana sur le foot de vous pertale l'homme de l'année marambo oyo vraiment Bokechu kende nango tout droit na bato ba beta ki ba agressa ki pona makamba Congo tozo bundela Congo tozo bundela famille Tshisekedi te alors bandeko oyo ke soit bino bo sala mokili na bino Congo ya biso nyo surtout to kolobela yango et c'est là toujours y a bino DSV Diana sur le foot de vous pertale moto toujours na kati ya bato ndena tiki bino bye bye. Kabangu